Ma Mission TV, le miroir du monde. Naza koyebisa bino boye bolimbisa batu nyonso bazwaki temps na bango ya koloba ke boza na niveau intellectuel te bolimbisa bango. IDPS viva! IDPS viva! Nalobi boye pour votre information. Mokonzi ya mboka toyokana s'il vous plaît. Ba ministre mususu babengi balobi bazakoya awa tosilana na kimia baboyi kokutana na base ya parti na trajectoire na bango oza niveau d'études nini diplômé supérieur à l'administration des affaires de l'Université de Liège. Université de Liège. Combattant Raoul Ngala Moussaka, licencié en sciences économiques de l'Université de Liège. Oh non, Kabouya cherche à nous envoyer les gens sans niveau. Tant qu'on te demande qu'il y a des marches, tu n'as qu'un diplôme. Hein? Est-ce que Toyo Kananan, s'il vous plaît, tant qu'on te dit qu'il y a des marches, tu n'as qu'un diplôme. Ma Mission TV, le miroir du monde. Acclamons l'arrivée de notre secrétaire général. L'homme du terrain, notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Yesoki a lobby bango bazon ninga na place bazali. Déjà bazo banga nena zo simba micro lelo. Eza boyete. Eza boyete. Maboko pona biso moko na maboko pona biso moko. Lokola zo simba micro lelo nazo ebisa yo babultufu na bango déjà eza ya kobanga. IDPS viva! IDPS viva! Voilà. Le secrétaire général est déjà là. Nous allons commencer directement par hymne Nabisi du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie du peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 Nous acclamons Tobeti Maboko Bipai Tozali, Tobeti Maboko. Général est parti, Tango Aza côté le ma Tobeti Maboko pour na kopesa ye. IDPS ba responsable oya ba structure de base na biso ba fédéraux ba sectionnaire ba cellulaire ba telema ba betela bango sebino makambwana eza devoir nanga eza pe droit na bino eza boyete soki omoni mokonzi azoki ma base il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ngana utawapi na utawapi nayoki nungu kazo kende Bukavu nazwi téléphone nanga na bengie ayambinga lobi oui c'est une vérité nazo kende Bukavu
na kokende Bukavu lundi. IDPS viva. Toza mukolo nini, toza jeudi. Boyoka malamu. Na lobelaka makambo wana au mukolo mususu ke mokonzi ya mboka apesi na IDPS nyonso o mutu apesaka. Mabe eza ko utepa na biso. Pona cabinet na ye bato baza tout autour eza kaka bato ya IDPS. Eza boyete. Bato wana nde bakosala pont entre biso na makambo mokonzi ya mboka azosala. Tango na zio information dit na yebisi ekeme yo zwa kokende. Biso pe IDPS tokoki kolando ata na simate ata tokolanda na mutuka ata na vélo, mais l'essentiel toko ma place yo zali po oza mwana oya biso mutsoki aboti mwana alinyata la koma mwana asa kokola. Eza boyete. IDPS viva. Tango na ebisi mokonzi alobi me sikoyo ngana zali awa. Makambu oyo, merci. Makambu oyo ezali venez. Makambu oyo, tiens ça comme ça. Makambu oyo za koloba okoyebisanga makambu ya badrapo, okoyebisanga makambu songolo metokosala nini. Na ebisi mokonzi ke naza mwana mobali na ko débrouiller na marque nanga. IDPS viva. Ce n'est pas pour rien que Nazali a comme votre secrétaire général nakoki kolela lelate, mais l'essentiel pour moi est Zaki Nazwa information. Mais là où les bas blessent c'est où? Baninga mususu bazwaki information 2 semaines avant. Mais ba o ya biso o zape o baze pembe na mokonzi. Non, eza droit ya balie na biso ba yebisa biso te. Biso toza na ba o ya biso tout autour ya mokonzi. Bangonde ba ko yebisa biso. Tango balobi makambwana na ke butu et pas président na biso ya parti de Jean-Marc Aboun. Na yebisi eke mokonzi azo kita na Bukavu lundi. Lelo toza jeudi na butu. Lobi il faut to banda musala alobi OK. To se répartir ba tâche. Ye asalisi ba drapeau oyo. National Fongola nini wana. Asalisi ba drapeau oyo plus de 1000 drapeaux. Ba drapeau oyo. Ozomona asalisi plus de 1000 drapeaux. Tosali bakoli butu tokangi na biro nanga. Tosali si bapolo. Bimisa. Sans polo. Botala musala oe salamaki. Bozoma na bapolo. Tosali si bapolo. Tosali si ba drapele. Drapele zaba. Chapeau izali. C'est ça. Tosali ici ba chapeau oyo. Donc ça. IDPS viva. Biso totiaka makelele te musala nde. Tosali siango rapidement. Tosali si biloko wana boyoka bien. Esika batu mususu ba travailler dans 2 semaines. Biso to travailler na 2 jours. Na butu ya samedi. Samedi wana na ba héros na convoqué réunion. Avec tout le monde oyo bandeko ya Bukavu na ya Goma. Na lobi loko les fédération na bino, Ligue des jeunes ya IDPS Bukavu, Ligue des femmes, fédération bovanda pour na réussite ya arrivé à chef de l'État. Ngai bokokota na avion na bangote, tokota na avion ba passager nyonso tokende kuna tokende kozela ye. IDPS viva. IDPS viva. Tango tosali musala wana. Esili Ernin 21h oya kolala sera sanctionné. Destination Bukavu. Bangotu ba matina na bateau destination Bukavu 6h du matin. Tour na bango siko balamusinga na pongi mokonzi tokomi na Bukavu. Na lui bravo bo banda musala ya ko dispatcher ba drapeau bo kipe ba grand coin de la ville pona koyamba mokonzi. Mes chers amis, mais oyo biso totangi na réseaux sociaux de certaines personnes qui se réclament de l'IDPS.
C'est inacceptable. Babandi Kofinga Bisso, les incompétents, oui, nous sommes des incompétents parce que nous avons amené l'IDPS au pouvoir. Avec notre incompétence, l'IDPS aujourd'hui est appelé parti présidentiel. Vous mettez la maboko makasi. Exacte que tango toza kolobela makambo wana te, nous manquons des arguments. Mais tango bandeko bakomi na situation wana banani bazalaki engagé. C'était la présidente fédérale, le président fédéral, Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Ce sont des structures appropriées pour na kosala musala wana. Est-ce que secrétaire général Alingaya Longwa awa na président ya parti inde tina Bukavu pobondi mabango, puisque na ingratitude ya batuana tomemi parti na pouvoir, ils ne veulent plus nous reconnaître puisque bazana babilo kona bango na mitema. Bo se méfier na ba rapport nyonso ya lukutawana. Nous avons fait correctement notre travail. Nous avons responsabilisé les responsables du parti na kwe na bangoana. Tokani malam. Tokani malam. Je pense que vous avez maintenant des réponses appropriées ya ko répondre na mutu nyonso o ya koluka abebi sa image ya chef de l'État na ya famille politique na ye. Tokani malam. Bakomi ko revenir à la raison. Naza ko yebisa bino boye. Bolimbi sabatu nyonso bazwa kitana bango ya koloba ke boza na niveau intellectuel te bolimbi sabango. IDPS viva! IDPS viva! Nalobi boye, pour votre information, Mokonzi Yamboka, Toyokana, s'il vous plaît. IDPS viva! IDPS viva! Boyebi elo bepesa anga lolendo ebele eza babinoyo. Eza babinoyo. Jour moko na bando na mutuka po boyebi ke natambola kanga moko. Ebele babando tunanga po ni ozaka na bagarde te. Na lebi oh. Mais batu nyonso mono. Baza na pona ko sécuriser na kotia bango moko baza ko veiller siringa. Mais mwana moko a piégé nga nazo na mutuka ekomi tout à pour akwei. Siko atele mi omoni okende na minute wana basi ba zingi mutuka yo lingo sakana secrétaire général muyibi osala kama kamuno na le petit okomi bomisa pamba okomi botala bato siko na koma iko sengela ye. Bon eloko na lingi kolobesa boy ba ministre mususu ba bengi balobi baza koya awa tosilana na kimia baboyi kokutana na base ya parti na trajectoire na bango. Eloko mususu na lingi ko préciser ango na bapanzi sango. IDPS viva. Na lingi ko yebisa bapanzi sango boye. Toyoki ba émission ebele bo organiser na ba organe de presse na bino. Certaines personnes disaient quoi? Les ministres ont raison de ne plus recevoir des listes venant de leur parti politique. Mais je vais vous dire une chose. Le chef de l'État est un élu du peuple. Mais pour composer son cabinet, il s'était référé à son parti politique, IDPS, sa famille politique. Il pouvait constituer son cabinet sans se référer à nous, puisqu'il était élu par tout le monde. Il y a quelques conseillers ici. Je vais vous prouver. Conseiller Joël Téléma. Il est conseiller dans le collège de la santé. C'est un docteur. Dire que non, à l'IDPS, il n'y a pas une crème intellectuelle, c'est une insulte. Il est là. Conseiller Ange Téléma. Il est Amémi parti naba négociation et belé. Aux un niveau d'études.
diplômé supérieur en administration des affaires de l'Université de Liège. Université de Liège. Téléma. Conseiller à chef de l'État. Oui, combattant Raoul Ngalaso Moussaka, licencié en sciences économiques de l'Université de Kinshasa. Oh non, Kabouya cherche à nous envoyer les gens sans niveau. Est-ce que... Non, Toza copé ça. Téléma, papa. Conseiller du chef d'État au collège Pétentique. J'ai 3 licences. Il y a une licence en statistique, j'ai une licence en mathématiques et j'ai une licence en administration et développement. Merci. UDPS viva! Ngai combattant Jean Dédié Minengu, je crois que Bana Tchangu Nyonso Baebi Ngai Nazaliaki candidat à UDPS en 2011. Je suis professeur à l'université de Kinshasa. Je suis docteur en sciences agronomiques, ingénierie biologique et environnementale. Donc, UDPS, ils allaient place au Batuyamayele, Babandi, la République démocratique du Congo. UDPS viva! Yannick Pires Loutadila, je suis ingénieur électrotechnicien à Toulouse, en France. Je suis représentant personnel du chef de l'État. UDPS viva! Je suis Kilo Lamakwala Godric, conseiller du chef de l'État en matière du commerce international. Je suis doctorant à l'Université libre de Belgique. UDPS viva! UDPS viva! Nalingi tsikoyo, nalina sala mise au point moko. Ba conseil nyonso batelemi aw. Est-ce que chef de l'État muto consulta kibinopo kokota na cabinet na ye? Kaka biso totali ba CV na bango tolobi, il faut totinda crème intellectuelle kende ko servir mboka. Bao baza koloba Kabouya na Kabonde balingi kotinda ba copain na bango. Nani aza membre ya famille na ngana bino nyonso botelemia. Bazaliao. Hein? Par manque d'arguments. Batu balingaki ko échapper droit ya parti. C'est votre droit. Moutoua intimidé binoté. Na lobby ke bozali awa bino ba panzi sango. Bomoni même D6 abimiao. Même gradué à Bimia. Mais Bino, Bazako Tinda, écoutez, j'étais choqué tant qu'on a moins de Tinda mercenaire. Oh non, Tala, Okufa Pamba, il dépêche, hein, et ça pépinière, il y a crème intellectuelle. Ce qui t'otindi, Nenge Tozabo et Telemanan. Totinda qui, docteur Moko, na gouvernement, eteni, ok, c'est ça non? Na collège ya ba conseiller o etali makambo santé totini ba docteur bazako na totika na ba docteur mususu telema aza docteur siko soki bon na lobi toyoka na nano IDPS viva bovanda mutu a impressionné binoté na laksi ba opo ba o ba vandao tala ba o ba vandi kuna wana ce sont des professeurs bazaba to IDPS. Yo sikoyo, ono, baningi bakwendo, imposer ba ministre batu sans niveau. Di, sala musala na yo, ceux qui ba pesa ke $100 tient na poche, et ceux qui wana biso tokosala clientélisme te. Toyokani malam. Naza kolobake, likambouana, c'est une question de vie ou de mort. Parce que les gens qui tiennent ces discours importunent le président de la République. Ces gens-là ne s'adressent ni à moi, ni au président du parti. Puisque bato bisoto tinda qui peut pas servir mo konzamboka. To yebisa ki batu nyonso bosala ba investigation na bino soki bokokuta mutu sans papier azakuna. Bango nenge bazaboy. Même un autre régime bako travailler puisque baza na niveau. IDPS viva. Cela ne veut pas dire que Bobanda
ko s'en prendre, ko diminuer, ko minimiser ba combattant mususu o bazalaki engagé na combat. Tango to bando kende ba marche wana. To tunaki mutu diplôme. Hein? Est-ce que toyo kananano s'il vous plaît? Tango tozo kende na ba marche wana. To tunaki mutu diplôme. Ça c'est notre problème interne. Nous savons qui placer à tel poste, qui peut servir le parti, qui peut faire ça. Et ça pour été Bozela makambo naza koloba wana. Naza koloba yango ngai moko nalobaki po ba mususu koma neti ndenge nini neti bazo cholanga nalobi na kozala na ba combattant tina ndenge ba ko se retrouver ponga nazala kimia. Tokani malamu. Bon, nakanisi makambo na uti koyebisa bino awa. Boza batu boyoki yango pourquoi na ponaki ba point nyonso wana pona kosolana bino na mukolo alelo. Matinée politique ekotika la nango ndenge tosalaki yango après liwa ya papa Tshisekedi. Notre silence ce n'est pas un signe de culpabilité ou bien un signe de faiblesse. Nous devons défendre les intérêts du chef de l'État et toutes ses actions. Pona mukolo lelo tosukiawa zamba. Ma mission TV, le miroir du monde.